Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. 3 qu'on se soumettre totalement parce que avant d'abord on se soumettre à Mbeko Nzambe, il faut s'en avoir volonté, il faut se discipliner. Après on se soumettre totalement à Mbeko Nzambe. Ngai pona ngana yeba teke wana mona noko mona tatale ki mona nani ngai tanga moni tout africain nyonso na yeba ke to na koko mbonza la panda na kitekina pona ngaza ya ngai. Amour soko lati yango premièrement amour il faut ça non avec père créateur. Soko ça amour na ye okoto sa mibeko o ya pesi pona ona mukiro za la malamu. Et pour cela nasa pour éviter que ça la mabe. Quelle que soit nasa faible nasa ya tango. Nasa pour éviter que ça la mabe. Nasa ko kima masumu ne babi fuit devant les péchés. Pona ngai nazo linga batu, nazo za la malamu et na yebi déjà que nzamba linga kaboye, nzamba boya kaboye. Nazo na volonté ya komi pesa nango parce que je suis fier de moi. Le lorsque papa Bwinga promo ya passe yeux na bikisio. Naza pe na fierté quel que soit ko bika ngada lobi mais nzamba na kokisi. Lokumu na musuni ko so na pana et pas na ngai ya monde nga nazo welela. Et le long de papa Sambula na savoir. Papa Sambula na savoir. Papa Sambula bomonaka atangate. Mais c'est obligé de mon savoir. Nous avons à savoir parce que oyo aiboli mo nzambi mpungutulendo oyo salaka na mvulusi kimbangu kovanda kati na ngai yango ndezo bimisa maloba liboso na bino. Po avana ya liboso ya bana Congo, Afrika. Na nzela ya papa Mwinga na Efo 16. Na senga ka déjà mokila molimo na na savoir te. C'est ça, est-ce que nana ba livre na se référer ba question auto préparer kango? Alors ce qui molimo nzambe za kati na ngai te na koyeba ko sosola likambute pour na pesa réponse ya mutu no tuningai. Donc papa Sambula za représentant simple parce que na yebisa mvulusi kimbanga yebisa ngai kende ko biki sabatula kisanzela ngana lobi ngai wa Sambula je suis rien mvulusi kimbanga bi je serai avec toi na kozala kana yo place nyonso. Et mvulusi kimbanga yela physique maladie moko grave na mona mutu moko ye akoti na lupango lokola kizengi ti akei mukolo mususu ndenge wana ba maladie pa bozo maladie ke ba docteur balembi ba ka oyo yela ba docteur balembi mutuka batima di cœur mais mukolo mususu na tuni mutu ayela ngani mvulusi kimbanga lobi mikolo nyonso tango zalaka na ba maladie nazanga kate nazala nanga pembeni wana nyonso na bango nazala kana oyo sika nyonso wana yo zalaka omoni neko ta wa Sambula sa enveloppe na me makambo omoni lelo tango batindi enveloppe pona papa Munga somwa $1000 za na kati so pa dollar et papa Munga abimisi afungola enveloppe tango so fungola na 9 wana ko peso kata eza na tinate obimisi ne mbongo oyo e baka miti yo zune mbongo ya kosala parce que wa Sambula sa enveloppe oyo ezoko bimisa maloba liboso ba na Afrika ezam PV ya nzambi pungu oyo etambloke no na mfulusi kimba. Quant à moi je suis so papa wa Sambula pour na nini pour bandeko oyo bazali ba pasteur na ndenge ya nzoto boy atake ba congolais to ba africain baza pe bandeko na yo olinga bango pe no na linga bango bon yo yebike bazo tambwisa bato ebele bato yo bazo bunga nzela baza ebele. Est-ce que moyen ezalaka te kozwa temps ya kosolola te na moto na pasteur moko komonisa ye ke pour kozokende na nzela oyo nzela ya malamu yango po yesu ki déjà biki na nsima wana ata so atubeli akoki kobikisa ata millions de personnes? Oui,
papa eza na prophétesse moko papa sunda ozoyeba bango ti oyo tomemaka ntango tondo okende selemba oyo tomemaka mwasi na mobali c'est ça mobali prophète mwasi prophétesse balali na butu baza na église ya monene bato ebele mpe moko te balali na butu baza kolakisa bango nyonso bozosala eza pamba botala nzela bomoni tata bolandaka na émission bofingaka wana tata wasabula soki bolandi nzela te bosali kosala pamba bokende koluka ye ne bandela mission baye kolukanga papa sunda ye wana o papa tolandi baye kotalisa biso kotalisa ki prophète tozobenga ba Jésus wana pamba papa pesa biso lolenge nini tokozongisa bato na nzela nazuli bango ta natalisi bango oso comprendre o papa en tout cas tokokende komeka bongo toya biso batimi so kotinda tango bakebake komeka lobi yango mwasi abenga bi papa lobi lingo bezeke scandale kuti église ya mardi bato bayaki mpenza te yango wana papa toteya bango nano yesu totala ndenge nzambe akoconduire biso oso comprendre bo moto na baba pasteur atiki église bongo naloba kaka na mwana na ye 21 jours azosala toilette te révérend pasteur aza bamangomba azosala toilette te azolia kaka azosuba pe te mwana wana komi lokwa liboma ti badocteur bayebisaki ekende koluka tata wasambula po abika aya biki tata révérend pasteur na mwasi bakomi kosambela nanga lobi kuna biki papa misala eza te église te futela nga ndaku elesaka ngai nazongi na kuna so nazongi mosala ndenge kosambela nzambe solo bapasteur bayaka mpe mingi na kilongo papa sunda aza na ye bapasteur bayaka mais ntango déjà yo ozoperdre déjà ame moko omoni te ke mission na yo quelque part ezokende bien te non papa l'homme est responsable de ses choix vous comprendre l'homme est responsable de ses choix nga na perdre amité bis nga te muna perdre ye moko nde muta perdre nga na lakisi nzela solo yo boyi oso onandi nzela ya banyoko ya bangulu ya bantabamba mbwa nga muna perdre nga perdre amité yo moko nde muto ke ko bicha na kati ya gena nga te mais tout le monde a des fois pasteur basala ba suivi tina bandako moto mondi moko azomona na te mais ya longo ya ke kolandela po yebaka même ke mondimi na ya azomona na te pona nini ou bien komotambola mabe pona nini. J'espère que papa oki bien pasteur alobi nanga ke église mutu elesanga la tsanga yango nazongi na mukuna po bo nazoko kate so nazu musala nde na ye na ebiti na longole akeyiti dede papa oh yoka ke ona ko perdre amité bino bambatizaka terme ta batu wana baza batu moko somo ayebi ke papa wana na part na ye apesa kata musu 10,000 la action de grâce musu apesa kata 10,000 na suka $110 $100 atali ke na mo oyo seti bayete 10,000 zoka na seti wana ba action de grâce na bofrande azu angote non il faut landaye pero yeno ba professeur lokuta kenzamba la kisingai moi no moko boye mongunya ngai baye kendo fortifier yango ba bibisa terme motiver les faibles vous comprenez pour na nini yazo landa personnalité physique inete yazo landa loko ya pesa kaye na mabonza no front to na dimi tant parce que ça na perdre âme or que na fin du mois tant monde que 50 personnes ba pesa ke dimi si ko parmi les 55 bazwa souté a senti que sera 50,000 francs et comme 40,000 francs ake ko landa 10,000 wana ke landa ya possible âme ma ke landa 10,000 papa azamula lazwina muke na coutume na biso mwasi oyo abali na coutume na biso abali déjà vraiment mariage nyonso normal ce qui va se reprendre ye na infidélité sort na ezali sort ne premier mezali mwasi ya bongo akoki kotikala so mwasi na wote premier wana physique libala wana eza so ya yete et azali livré na diable akomona pe ke mbanzambe te mwasi wa commettre adultère même si ko mobali ozana mwasi na ndako ozokende koluka bisengo nzoto na mwasi mususu libanda bino mibale kozana etateli moko bongo si oyo soki mwasi wana asengi bolimbisi en tout cas ngai mwasi osapesi nzoto na mobali mususu na yo te na ndenge ya coutume na biso yo ozala
oza moto nazo répondre directement kasi yango nazo répondre nanga parce que so bimeso ki mana monoko nanga voilà yango est-ce que natanga moto mosusu nga na yebite yango natanga nga donc nazo tanga donc elakisi bongo moi si soki déjà azwi nzoto na ye ya mwasi akepesa na mobali mosusu to azwi monoko na ye ake kokarese mobali mosusu azwi tolo na ye asibisi na mobali mosusu mwasi wana kozongela lisusu te akosenga pardon po azala na yo na baprofit alingela yo malinga na mood normal perspective te malinga na mood ya profit alingi asengi bapardon patika na baprofit wana lobi akosala ngo kaka mwasi déjà pesi nzoto na mobali mosusu ongele lisusu te bongo soki azalaki drogué soki azalaki drogué comme viol là c'est autre chose asala ngo volontairement te ofandi na ndako boye basoda bakoteli bino par la force baviole mwasi na yo koko boye te po eza nde likame koyi là c'est autre chose asala ngo na motema nete volontairement te est-ce que na bokoko na biso mpe ezalaki okoki kosengela moto mabe ekomela ye bon kosenga mabe moto moko soit a désobéir ou bien asali yo likambo moko esepelisi yo te okoki kosengela ye mpe ke mabe ekomela ye na bakoko na biso yo kosenga pourquoi na oyo atie ekateleza nzambe oyo batamboli na bosembo bakomona nkembo oyo batamboli na bosembo te bakomona kanda na ngai ntango moto asali mabe oyo nzambe aloba ndenge okokisama kati neti est ce que ngai nde mona kokatela moto mabe nzambe nde moto akopesa moto etumbu selo acte na ye c'est ça ngai nakolakela moto mabe te mpo naza na pouvoir ya kolakela moto mabe te mabe esalama po soki ngai nazalaki neti lelo ngai nadeklaraka na baka nzambe wana lisolo ngai na nzambe mpungu na banzambe mpungu soki bonzambe ezalaka na élection ndenge se na postila mais soki nabimi nzambe une semaine mokili ekotika na 4 personnes oyo baza juste papa ozomona conscience ya mutu mwasi alati pantalon ya transparent kaleso nyonso edesine to mosu alati mpe kaleso te na se namona mbo mokuse mokoko nyonso libanda nga sikoyo na moma na ngai nazwaki na élection nakomi nzambe mwasi wana kotika ye balobi mobali aza na mwasi na ndako nzambe aza riche en bonté donc papa riche en bonté bo mponi basimitiere eza bongo riche en bonté mpona tire bino liwa ozo comprendre ngai mpona tire bino liwa mobali atiki mpena mwasi na ndako mwasi na ndako nzoto oyo mwasi lo aza nango yango mpe basi mosusu baza nango mais arrivé ke mobali atiki mwasi na ndako akela na mwasi mosusu motel imagine bato abonga sikoyo na moma nana postilaki nabimaki nzambe soki élection ya bonzambe ezalaka moto wana kotika ye okeli mawa papa tenakoyokele mawa ndenge nini ayebaki te papa ayebi te donc azalaki akolala atongwani akebala moko azwani na mwasi wana to makanisa papa mponi mutulu ozotenga ozobebisa lisusu te nazotuna eza makambo kasi ozozongisa susu baafricain baekonsia te bandeko nga na memanga mpona bino awa me nakokontinue kaka komema yango problème eza te papa wa sambolo po foto beta nano oyo ya biso ya Congo makambo oyo ezolega na Congo soki tokomi kokima ngo wana toyebi te fo kaka tobeta makambo oyo ezosalema na Congo makambo ezosalema na Congo meme bapaya bapays mosusu donc okobenga bina masa aza na Gabon otuni nde nini bino na Gabon kuna eske baeglise eza kaka nde biso ezalaka ke na veni boye baeglise mosusu batalani bazobeta na farafa ayebiso te koto eza te otuni mpe masa mosusu aza na Zambie kuna eza nango te nzambe alingaka Congo mingi yango baeglise eza ebele ou bien congolais nde aleki kozala inconscient d'Afrique mobimba. En tout cas matondo papa na ngai j'espère que yo boko le bio vérifier ki na ba pays boye eza te na Congo. Pourquoi? Parce que censé vous comprenez mutu oyo a vérifier kate a contrôler kate yaza pona kondima kaka oui ozomona pe bazomona na misu na bango nde ba pasteur ba profiter ko sala ngombo et lelo komi memi mutu azotambola ba petit ni baleto misato na radio na babafle so akomi na territoire moko boye a brancher a tie radio et bandi ko yeba presse la bandi ko teya akongoli bambongo akei batu bazo yemba na ye ba mama wenzi bakongoli bambongo akei
Vous comprenez? Petit moko. Donc, petit on a ba bisi. Pasteur Amon a mki ba benga kai. Petit on a ba 13 ans. Le petit on a 23 ans. Donc, petit on a bisi. Tant azote ba mwa ba solela. Nzamba sala kana bana mike. Tant ba na 13 ans. Mais petit on a azomela diamba na l'âge de 13 ans. Petit wana animateur ya ba matanga. Azali so akena wenze moko boye, a installé wana bandi côté ya koloba ba parler à langue ba maman ba roya côté ba papa, yesu merci, oti de biso mosali, ba pesi mona na mbongo, mais mona na biso to yebi. Petit wana so ko mona muka banda diamba na l'âge de 13 ans. Petit wana banda ko mela masanga na l'âge de 13 ans. Petit wana akomaki ko kene ko zo basi ndumba zo futa ba mbongo, poisanga na ba nzoto na l'âge de 14 ans. Mais ce quoi bimi akena ba bisi petit na zote amona zolela papa soki mona no kuta na bisi to na nzela papa ko fukama. Est-ce que vous comprenez? Ba congolais basa bongo ba congolais basa bongo. Oye ba congolais c'est la sangani. Mais congolais gâteau à la noix de cocotte. Les loto gâteau à la noix de coco. Vous avez un dictionnaire? Des congolais. Oui, congolais, ça gâteau à la noix de coco. Mais oui, chose, gâteau. Oui, à la noix de coco. Donc, normalement, biso pays na biso ya Congo te ya Congo, ya K O N G O Congo. Osomo, si ko so batie bino congolais, ezako la ki sa gâteau à la noix de coco, chose. Demain Brazza tozaka ba congolais. Papa wa sambola likambo lobe obenda débat pour ngana bi bato babenga biso ba luga pena ba mela ko comprendre congolais wana na ba dictionnaire ya sika ou bien ba dictionnaire banda kala notre ba dictionnaire ya sika na ndimite ba ko mabongo ba dictionnaire depuis 1977 dictionnaire ngana zana wa 1977 par Paul Robert oya sala bible bango ba sala ba déterrer ba moi bible na yela bino mu comme ça yango ni ngana zana. Mais on dirait congolais malgré bamabe na biso ndenge lobi ba gâteau à la noix de coco. À la noix de coco. Mais c'est comme si on dirait ba professeur na bato mayele nde baza makasi mingi na mboka na biso na ba bato baye bakate. Moni tango benga o ba awa na Congo to bosana ba intellectuel. Intellectuel azate. Professeur unique. Papa, un professeur, vous avez un élève na yo. Na étudiant, vous avez un on na monte to professeur. Vous êtes intellectuel. Imaginez professeur, azo ke ndoko soit kisi. Azo komanini kuna biki oya lingazo na kuru oya kota na maison na ngai. Wana c'est intellectuel. Azo ke ndoko bimana bana basi pona tshilo ba point. Azo intellectuel. Bana ba doctorat ya dictionnaire ya wana tanga congolais. Voilà. Dictionnaire ya ngoyo congolais yango. Yango voilà. Ndeko soko iko filmer congolais du Congo ou de la République démocratique du Congo de leurs habitants. Voilà première signification. Deuxième signification, congolais, petit gâteau à la noix de coco. Donc, congolais, est un petit gâteau à la noix, petit gâteau à la noix de coco. Mais nini bango bako sarane la esprit na biso ndenge wana vraiment. Hein? Dictionnaire yango yo eza petit Larousse illustré ba omona hein. Donc c'est que comme on a ti ba bamba biso jour ngo bazali na bango bazo sekana ba ba chose de bilo ko sakanela congolais après ça baso eloko makasi congolais eloko makasi RDC eloko makasi bazo sakana biso ko tuta biso ba richesse sol sous sol ozo kuma milabike kwa Jésus na yawe butu boy. Tous les dans le chapitre ngambo banolobela ba professeur professeur a qui ne cause l'intellectuel comment azobimana ba jeune fille azoke ne cause qui suppose na kuroyo et sengeli na yo okota na maison na ngai
pe bango batangi mingi soit disant ba ko ba président ba ministre baza ba intellectuel le peuple azo souffrir bazo ke kota bazo sina ba franc-maçon wande baza ba intellectuel de oyo zo ka professeur azo pesa cours azande à se spécialiser na matière wana songolo babengo connaissance to ça na biloko wana mibale connaissance ana connaissance ya matière moko songolo ndepe ya kumi ko transmettre yango oso comprendre le sage de auto bengi intellectuel il faut à l'homme sage et wuta kana nzambe discernement au mona tata libumunene ateli na église à réveil ne pas prophète à lokuta oyo aso komisa Yesu kuna o bengi intellectuel do bazana bango intellectuel ba idiot na fingi te boli bisanga ba idiot bato ba biko kanisa malamu te bande ngona biso bali bisanga na terme wana qualification na bango yango tozo kende malembe na likambo oyo bon soki tozwi neti bango soki tokobenga bango ba professeur baza ba ndongo bengi bango ba idiot ba professeur nyonso te na tangi ba acte lolenge ya ba professeur oyo avos on a cours na ngai maison boye na ndanga na maison boye na bango mulili to avos ozo ba pona cours na ngai funa bimano comme moi c'est mobile na catégorie wana ba wona ko bengo mayele te et le lope lisusu parmi oyo baso ba professeur o ba osa na gouvernement basa pe mayele te parce que so azali na mayele a comprendre que biso tout ça ba marionnette na pe na ko koma muumbu ndo bimi pe mayele te botsko soto bengi neti ba docteur azozo pena moto pasolier ala zongisiye ebisio pe ke sala bo moni pe nzoto sava bon bango to ko benga bango mayele za œuvre de l'esprit parce que médecine qui crée na diabolique na diable pardon et aussi ba docteur mingi basala ko opération basala sous les effets ba meli déjà moi masanga pour concorder l'esprit wana pour à travailler oui c'est ça l'œuvre de l'esprit mingi oba pasula kawana do diable mutapesa bango force wana mais oui parce que médecine est wutina en réalité médecine est wutina na diable ça qui créé en 1247 diable a créé yango oui parce que mokilita musumuki nzamba silikaki atindi bambasi ndenge bato ba ange boko yebsa mokili lokola basumuki kosumukani ko mena maladi mabe oyo ko boma bango ko limiter bango avant ange a permettre Satan a permettre ba basala masumi patini ba ange ay boy bisa bango na ko pesa bino mayela ko sala ba médicament pour na ko défendre bino na maladie wana kasi yango mona ka kisi ba pharmacie ba symbole serpente oui nzela na ye donc soit bizarre Satan a lingaki alonga même liwa batune ba kufato ba kolanda ye papa wa sambola donc jamais des mois kotika yo to Satan kotika yo ozo sala no makamu na ye mais ozotanga no pe kombo na été mais ozosala quand même makamu na ye pe ezokendango il faut pas oloba kombo na non bon ndeni ba découvrir que mutu azana kisi talaka na kati ya famille mutu ana kisi ata bomba mindenge ni boko découvrir yeka donc après ça injonction que faut tambolela boye oui yemu ta ko peso restriction nyonso oyo ko tambola nango bo papa yo libi pe na mutu abimisa pe na gango no de keke kana na volonté na ye mobali ake nozo moninga ne mobala ko mise lokola mwasi ne volonté na ye mais so même déposer yo lokola epana yo ko yebate oyo na lokola epana biso to ko peso lu pemba makamu nyonso ba ko chope ne sei osali bo epe simbi simbi omona ki na omoni bon na nyonso na ekila banda le loko yeba so nzoto mwasi te so na posa nzoto banda le loko lu moninga no mobali ye wona ko malko mwasi na mukoloka ko sangana mwana mwasi biloko nyonso ebebi to kozwa ye ba imposer yo osoma ba imposer yo so ba kana négocier ba ninga na bango mibali ba obaza maison moko bien mutu paza ne innocent non agrozo ata ba petit moko ata super master na ye ayebisi yo sko yo pe lokolo ningimbo on limite nando ko binano me nando ko pesa ba quelque chose on a ba ka bu ba 1000 ozu mu ka ba $500 ba nini yo po mi pesa ti wa so la bien type osoma ezaka volonté te ba imposer ka bango nana ko linga zala na kati da mission oyo so na komi na nini na kozwa nini na tela yo comme ça o tiango mona ndenge ba pape bazolesa na minoko bango na bango ba beba olesa na minoko ba photo ka
baolesa na minoko obi obenga kulia mbanga yango wana sikoyo ta bazosala ngo pouvoir ezoya makasi ou bien eza nango ka sentiment tosepesaka banzoto non pona pouvoir eya makasi donc baza déjà bato moko yazomona ye mobali akomi lokola mwasi baza bato envoûté te bakomi kodirige besprit na bango na monde ya ténèbre donc nde tomona bapede awa na balesbienne awa bamona ngo normal ikutu ndenge omonaka na oza na mwasi ndenge mpe amonaka aza na mobali bamona ngo normal papa bo imagine mona mwasi ntango alati jipe ya mokuse mwana mwasi ntango alati jipe ya mokuse alati biloko moko boye mabele nyonso ezomonana yesu oyo bateka alati bongo azomona ngo normal mpona ezi mpona azomona ngo normal suki na ye moko na tire nzambe apesi ya koki koswana na modele nyonso ye amoni yango mabe azwi ya bato oyo ya deuxième monde baosala kuna baindien atie na mutu ye amoniki wana nde kitoko soki nana asokoli te alongoli soki asokoli atie amoniki abimi mwasi kitoko mi baosula bango bambanda nazokama sikoyo mobali na ngai alingaka te nalata jipe to liputa alingaka na te bapantalon alingaka natya baplante alulanga bongo meme talulaka bongo mpo nazobota misu na libanda mpo lokola lobongo fala azalaka na yo ti siko papa nini oyo esalaka ke soki bapasteur bazwi nde baloba na église wana o yamba ngoya nga namonaka bana basi bakoyaka mingi me bana mibali vraiment bakoyaka penza te ezalaka mpona nini bon basi baza faible mental ozomona basi baza faible donc mobali azalaka na mo esprit dire yango esalaka epa mobali ta mosu akokoya to akokoya te mibali bafaible bakoyaka na bango mutu mpena ozwa pochete aotya boye bato bakwei neti na ntango ya kutino kutino ake na martyre bandi kosala baprena alongoli costume soki ababi kote na kote na nyonso bakwei na se bato baba yango onction tala ti na niveau pochette wana eza accompagné na nini esprit mabe kasi soki alokola bedingo eti edingo akoko obeta biloko ya moshwara biloko edingo eti donc nakotindela mpe suna video moko batindela ngai oyo edingo alobaki soki na Congo tozali komona mpasi mpo ye atangi Simo Kimbangu mpo balandi baboyi kolanda makambo ya Simo Kimbangu nakotinda mpe video wana soki tosisi émission nakotinda yango okotila mpe bandeko batala papa wasambula nakasa tozolobelaka mingi RDC mpo mboka oyo toza na maîtrise nango makasi ezaka mboka na biso sikoyo lelo ndenge baeglise ndenge eza nango deja ebele biso mpe awa bakilongo tozokoka kotongatonga mpena te mpo baza mwa mingi kotongatonga yango tozokoka kotonga te so ndenge nini tokoka kobenda bato oyo baza deja na christianisme bacomprendre mpena ke non kote baza mobulu ezali oui côté sikoyo eza faiblesse na biso omoni d'autre part eloko biso tozonyokama lelo mpona kotonga omoni conscience ya bacongolais ese ebebi na nini omoni bapaster baba soki botongi bokopambolama bokosala okelaki na nzela lokuta babimisa baboko bamoni bavwamisi nde bapaster po bapaster bandoko profite mpe kaka na kombo batina babisi baotambola naotonga église moko nazoluka basima naoluka ozo comprendre nga mpe namonango trop sikoyo bato telema ke babimisa bisa bambongo baye kokope bonza bango lokuta en tout cas bato bakoma kozwa biso su ndenge moko na bapaster na bango or ke ngai na misona nalobaka teke bato botindelanga nalobaka na bana oyo yanga na bana oyo yanga ya molimo bana lisanga ya bolingo ya kitwadi parce que tata soko alingi abalisa mwana na mobala alingi abala akokongola mbongo alibala mpa banani mpa bandeko ndeka biso soni ntotonga esika nakoyebisa rapport mpa banani kaka mpa bana nanga molimo ti donc malheureusement na papa oyebiki naza desi nayebisaki nzambe mpontolendo mpona nini osali te ke opesanga bamoyen natonga esika no ya lokumu bisika nyonso bisika batindinga natonga na 26 province nyonso tala niveau apesi natonga na 26 province mais kaka moko esika nazokotonga papa valeur nange esili ere moko bonabaki nzambe so molimo na nakende bato balingi kobika te mpona niveau ke bandeko bosunga ngai totonga kilongo mais opa wasambula komi lokoso mbongo mais soki neti mbongo yango ezali mpo esomba nsima esomba tole tobongisa kilongo mais komi nga na komi nango lokoso doso ozali na mbongo na yo olingi osala yango yo moko
papa mais papa tala papa nasala katebo na les la lia kana bana ndenge so les titulaires même chose na yebisaka bango te na pekisa bande kwa lisanga bolingo moto moko te azwa mbongo pa ya mutu na kombo nanga mutu moko talo bakyo kuna pa sambula zotonga kuna pa sambula sala te to sangisele mbongo to tinda mutu moko abe kosala ngote mais bon oyo kosala ngo nzambe fa pese tumba bopo elo sa no stratégie te oyo des fois pe ba stratégie monsieur za pe ya ko iba ya ngo pe pa baninga so yezo marché nango avant moto akutana na yo afusina no mbongo na ya consultation ono no wana kasi komi bongai ngai mvuluski mbanga lobaki ko la sabatu nzela ukobikisa batu mina lifutite kasi on na so souffrir parce que ce que zrai ke bato baza kobika wana ba pesa nzela ba pesa lifuti kilongo ko tonga par-ci par là mais ba bisi na bikisa mutu na lifutite mvuluski mbanga ba oyo ya ngai ba kosunga yo mais dans ce on comprend tant que déjà ba yoki ke pa sambula zo tonga kilongo bato ba oyo alobi ke ngana bimisa quelque chose na popa sambula tonga bangwa na zo ba ki mvuluski mbanga mais oyo alobi ke pa sambula komo seka mbongo bo pesa ka supa sambula mbongo te misuba komo ko yebisa bande ko kati na biso kuna pa sambula na mbongo mingi tina niveau tant bazo mona papa sambula zola ta bien pour ma chaque jour na yaga na mona lata ka bien limi sanga na loba papa bopeto ezala kapo na mutu nzambe salite omona boma soka komi liboma mutu akomi pa mona sa propre boy so komi liboma baboko bosani ke wa propre comme le misala satan comme na double mato pour mutu soko sa propre il faut tala na mutu normalement okotala suki na yo okotala mandefu na yo kutunga pona menacer na mandefu na ngai soko kati yango tina se ebima bamboma ozomona mais bato mona teinture quelle que soit teinture na nga normalement na vanda ka mingi na ndako lokola moi sa botisika na bimaka balabala te même verana na vanda ka te na bimaka libanda soki na kei place moko pona makambo bonzambe mais bongo te na kanga makala ndako na chambre na ngai ozoma te baka musutuni tuninga botabu nanto bande mission te awawa bakombo wa batu musu tanga na ibamde na bima ka blate couleur na bota ma teint clair kutu et na baby saka ngope na produit tant on a ka gêne ozo comprendre pour solanga za su ndenge na zalaka gêne te na teint clair mais na baby saka su na produit tant to ba sensé bazoba ndena beba kabo d'autres qu'on neti makambo eleka na cité boya bato ba osala succès yo ki pa na yo na yebi na ngati ngai na oyo nyuso ate oyo information na information na vana na information balbo nani asali bo tekeda kene bo sabo etali ngate soka na minute oyo tekedi soka za na mboka to za na mboka te na yebi te nga so na informer yo ke aza agene okutana na pape ake okutana na pape nde tezo solo boye monike na yebi yango te na pona ngai na pona bénédiction ya mboka ngai na soka profiter ko la télévision hein peut-être bana mona ina salon papa ba yeko lukayo tango nazobima bazota la tebe ngape tam suna vandi wana na moni pe mpa na ngake na sona bana na tali tebe mususu profit musu ezali ya télévision soki match sobeta oliva sport même makasi okomona ko vendre la télévision siko ba wa sambula ndenge neti président tozuka na occasion na tuna pe motuna ndenge ke okutana na pape pour okutana na fidole ambongo oyo azali cardinal lelo soki okutana na pape au même temps ripe ko ya na nguya oyo ekoki ko neutraliser makambo ezo salama ya mabe na mboka catholique déjà akekutana satana agoya lelo kwa malamu to lelo kwa mabe il y a akekutana satana mais hypothèque qui ko na Jésus il faut écouter na Jésus parce que pape c'est lui Jésus n'est pas seulement le représentant de Jésus mais il est Jésus taché sous les voiles de la chair il y a moi qui écoute na do eloko ya malamu egoya wonate eloko malamu za kuna te papi bango bakangi Kongo yoki de yake bango bakanga mama qui va vite bakanga mvuluski mbang pona bosole bima siko président bango basala mo pona Kongo oyo ezala magasin na bango to pe wese na bango to pe dépôt na bango siko yake no zoma kabana pona biso Kongo le côté akekuna nde soki bosoka 10% po bakeno banda lelo bino bokozwa 7 93 ya biso eloko nde peut-être ko kende parce que on est ça mutamolili yango na ko l'accès muto so sala caresse na muninga ne mbali ba papi eza ba dite no ba Jean Paul de wana basalango na ko tinda na photo ba komona ya surtout c'est monsieur na otina yo so ina obosa bongo da pelingai
siko symbole oyo banani bapape basalaka so akomi esika apesi bise na mabele wana elinga kolobani non kasi mabele wana epesameli ye pouvoir ne manifester wana oyo nyonso aye kosala wana ekokisa yango bapesa bise mais oui mabele nyonso epesameli biso yango na niati awa mpo satana moto azodirige nzambe ngai bon papa wasambula tokomi pratiquement na suka ya émission na biso nga nalobaka bandeko émission ezalaki mpo tosala tolobela culture na coutume mais ndakasa bomoni ndenge émission ememi biso par rapport à baquestion oyo tozwi na côté ya culture na coutume bandeko vraiment botindi na bino baquestion te baquestion bopesi te yango bomoni ke tokei na ndako baquestion tozali nango mpe tobakisi oyo ya biso moko papa wasambula na synthèse ndenge omesana kopesa na émission oyo nini bakoki koretenir na émission oyo et puis soki okoki mpe kopesa flash ya émission ezoya soki bato bakoki tokosi base kote nini matondo mingi j'espère que nayokaki yo olobaki émission na biso tozali mpona coutume culture nde nayebaki yango tobandaki mpona koconclure yango moyebisi ngai yo moko comprendre te pourquoi nakiti na coutume bato batuni baquestion te po eloko ekoki kofungula moto ayeba bobiso nga nayebakaki ozoki baquestion maintenant mona omemi nga na baquestion mosusu ndongo tamboli donc totambo na divers qui présente plusieurs caractères différents totambo na divers mais pa ya nzambe eloko eza par hasard eza te donc ngai nazalaka kaka oyo bino bokopesa yango na kobimisa comme baréponse c'est ba question na bino mais eloko ya motu ya kaka tokoloba papa lelo congolais africain po lingoba na biso ezali mpona Congo te mpona Afrique mobimba tozonga na liboke moko tozongela nzambe mpungu tulendo oyo tobengi maweja nangila mviti mukulu akongo mongali nzakomba nzapa onya shongo mungu wa mapendo ye wana nzambe mpungu ye wana tobengi na lingana nzambe ya nguya nyonso na français tobengi le père tout puissant vous comprenez donc ye wana nzambe oyo ngai na ye koteya pona bana Congo basonga na nzela wana en soi de moi na ebité parce que na nzela oyo ekangide bisengo nanga osomona parce que na bande ko travailler mvuluski mbanga bi ko travailler te est-ce que so osomona donc na za motu moko na koma lokola mwana moko mwana na posa bombo mais il faut basomela kosomela parce que tango so sala to comme na mobola na ko mobola pona nini pona bonzambe na message ba pesa que yo botama po sala te po yo te kate po biki sabato la sabato nzela sur le plan matériel na ko mobola vous comprenez ngai si kona kimobola na ngai yango so sala ke makambo kilongo na zo bisabato bosunga to tonga kilongo bosunga to sala émission siko kimobola ngo pe fingisi ngai donc papa na lelaki na chambre na lelaki oyebisi bana na yo batu libota na yo ke non to tongesika ya nzambe mpungu tulendo po yo soko beli ngana okende kokota kuda kolela pona yo bika mais batu babina komi ko senga mo papa yoki suna penser lokona yoki na sala ki 3 jours na bondela kiti taw na ko ke lokona jour et nuit na bondeli ti na vandika na chambre ma ya misu mais papa na susi wana ko kanisa pona kilongo ngo papa alobake papa wasambula aza mutakanda pona nini po ya yipsa nganda wabe papa wasambula mutakanda papa wabelo na ngai papa na ninga komi na mutakanda te abiso likambo beti papa wasambula la mutakanda pona nini papa tovanda katinga na za vantile na humoriste papa na mutakanda te menaka logique mais est-ce que problème est lié à yo pour nini so du problème est lié à yo pour nini na bombela ki na bana nga lesanga bolingo na beaucoup se na pse bango ke tango na sali bilan année uti ko sila kilongo silité na badate pesa mabuto ya inauguration kilongo silité souci siko souci wana ne ko take so kilongo silité nga wasambula na batu passer par le monde c'est que batu balingi comme pesa te pona ko silisa yango bali nazongini makambo kilongo te na pesa ko na question na ngeza la kaboya elo zo sale matin mais batu pe balingi te to lobela rango pona
soni osoni ndenge nini comprendre que bato balandi papa asambula basungaka te soni mais oui nalobi vérité tokomi na mbula 2020 fatolo ba vérité comment se fait que tozotonga opekisa po ani moto mosusu pa koloba ke non papa kolinga te ke bato bayeba kozotoka kilongo mais c'est que soit pe mokumbo tonga kaka ozo comprendre eza soni moto esalaka ke bato nyonso bacomprendre ke biso towana lisanga bolingo papa na biso ya mambo kilongo tozotonga te bana nanga balimbisanga eza soni ya moto esalaka ndenge wana alors susi wana naye kokanisa papa susi wana bandanga le 28 kaka moi 3 jours apa motema evimbi papa 3 jours wana aliaki te na melima ite ma lozoloba na batuna papa mpona okipe solo te nana posa kolia te donc susi kuta kilongo esili te te yango te mais susi ya makasi na baterme ke papa asambula akomi kosenga bambongo lokola bapaster mpona terme nini bosunga totonga kilongo tosilisa yango to mpe tosalaka émission temenga na fréquenté moke na moni mama bapaster te po mama bapaster talaka nga muna opesa ide ke sala réception avant kutana nayo fo batia na mbongo mama bapaster ya wana te mama bapaster oyebani eza yango wana yo siko osalaka no yango te mais nga nazolobela yango par rapport ya mwa maboko makasi ya biso moko yango nga nalobaki te moto ava kutana na yo botie réception ke bon ava koleka boye opesi mwa sa peut-être baoyeba valeur na yo nakoloba nde wana mais non wana yango te mvolusi kilongo atindaki ngai mpo kilongo eza tozotonga mpona lobiko ya biso bana afrika nde totonga mo biso nyonso mpo oyo atiaki mwa brike esika wana ntango wana akiolela pa tata na bapasi keke so aza nango ya ndenge nini oyo atiaki tol mpo totonga biso ya tol nakelela kuna mpona ye tata koyebaki bana wana batongaki yango lokola mokambi ya ekolela oyo nakelemisa non oyebi yango kilongo ofilme yango otya na émission kasi non fondation eza ya brike batol nde kuteleki dépense ke babrike batol na bachevaux dépense parce que eplace akofutela ko lupango basi wana mbongo somba ngai babela nsala te nateka te na kosomba ndenge lelo so nayebisi bandeko nyonso bazolandanga ke lupango baoteka toluka mpo tosomba wana kuti batiaka na bajournaux papa donc papa elelisaka ngai donc moyen alobango eza te tozotonga tol nini mais eza na baoyo mpe baza na motema bolingo ke papa en tout cas sala boye mpona kilongo basali po tokoma bongo seke basali bato basungi mpe koma bongo nzambe apambola basakumu na bango apesa bango kimia mpe sengo na oyo bango mpe babimisi mpona totonga kilongo so ntango ozokotalaka bana na yo ya lisanga bolingo ntango sozotala bango nyonso esalaka yo esengo ou bien esalaka yo mawa na makambo oyo ezoleka alimbisanga mpo la vérité qui libère esalenga passe le 28 le 28 décembre ntango navandi nazo raisonner yango motema evimbaki ngai nazo raisonner kilongo mpenza esili te pasi wana papa enaye koraisonner naza na bana ebele par-ci par-là est-ce que likambo ya kilongo mpo tozomona mutu kutu ye moko azwi ide atonga ndako na ye aide ye euti na famille te na mutu te ndako a 2-3 niveau patongi yango mais comment se fait que esika ya nzambe mpo mutu lendo dépense na kutu eza na moins de 10 000 $. Pour d'autres on se battre mais il en est cette possibilité siko ndenge na mokili ya molimo koko na biso tsako bandaka bonzamba bibera kaka lobi batu balingi yo te sika bango nyonso keno na ngole sika zangi bana batu po bazwe tumbu po baza batu ya mabe na sika batu nyonso wana baza na batu mabe wana makanisi parce que kilongo babi kozana batu eza kozana mbongo mais ngana na batu pourquoi na nyoko mapona kilongo esika oyo ngai kutu na kose sacrifier pona kolakisa batu nzela ko ya kolala wana pona bapasi ya tata oyo ya mama oyo ba problème oyo esika lobi ko na bango moko mais ba komi ko kalfina comme mandia on se comprendre et puis c'est ngai mawa na pasi papa la lelaki ma miso zo bimanga ngamoko na chambre encore peu maman le soir to kabana ni chambre na maman wana parce que moi c'est soit comme na tanga ba règle moi to ça nisika ko ate parce que souci wana papa na fan na kanisa les 3 jours na ko sentir pe manake ko mukuse na kati yawa papa
ezoswa lokola bakoti mutumbeli lobi nango natali boye ngamona simba boye conflit maso ya ko ibandi nini muteme fi mama na muteme ya mabe donc siko mi tika kino ba souci ngo solinga ko liete nini te papa na ngai pona nini yo mutu sata na bimela biso ke okanga batu bite mabasa le sauter po o le botika misala oyo yo lobaki o continuer misala nzambe mais ndima o ni soso ya oyebi yango pourquoi sala musala nzambe papa na ngai si toza lelo toza ko vivre toza ko pema na nyonso mabongisi modile sala pona yo tozali toza na bana mama le sola kosolenga yi siko eloko sala nga souci pena makasi zake papa asambola bito tonga kilongo to panza sanga nzambe po mutulendo mais batu baloba na ngai ke akomi lokola ba pasteur neti lelo soki samedi photo sala émission siko pona sala émission fona za na mbongo siko na en soi de moi na mitem na lelo côté sone bisineti bana na ngai ke non ezosenga fo mbongo émission na komi ko senga mbongo te olobi réalité ya likama siko esalenga mawa epona ndengwana mais kilongo pour le moment nzambi pongwa sur le kumu to komi na biso presque na suka kilongo to ba presque kilongo ici na encore toloba ndenge nzambi pongu asungi mais eloko etikali biso pasi tosata na kiti moko te oso comprendre ngai po ba kiti ndenge tozana kilongo ne bebaka papa donc naebite ngana zali bakiti ezalaki ya plastique to ya mabaya ezalaki ya mabaya sikoyo mabaya wana baby déjà ya ndenge madokola libanda